Oui, maman, songa na omono une commune de Busoba. Président Batumusu peut-être soya gabi a télémakité, balinga ba affronter na bango Dianati. Vous comprenez? Banga ba lobela bango pe Dianati. Parce que le fait que ya gabi ye moko sa loba, ne petit sco Batumusu ba porte d'entrée. Neti marzi na ebité pour anine. Ah, pour anine. Ka posons en actualité pour bat ba ke marzi azali toni. Pour mutu de sa kufie pour ta bo fingiye. Échanger ne l'autre pour ça kei. Marzi a sala zela atika bilobele zangatina o ye nyonso asala ya ba no betela Diana hein bato botia ba commenter so botia en commentaire je m'en fous Marzi mobalo abende na poto za mobali na ça za ka mariette totika boyeko pardon totika ye kitoko te. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, joueur libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène mon corps. Sans rater la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme, non, mais sauve le monde entier. Tous abonnés. Nous avons raté la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Voilà, bonjour fidèles internautes, vous êtes nombreux à l'instant de nous suivre sur Saratola Télévision, votre chaîne d'actualité, chaîne de référence. Bienvenue dans le plateau, il y a Eden Show, dans le plateau Eden Show à Tourobakar, Boussolo, rien que la vérité. Donc le coup vraiment, ils ont monté un système quand on la caca. Ensemble, là, les comédiens, de monde qui sont là, noir, invité dans la paix, la plateau, pas à la noire, malgré les biso. Tous les comédiens, mais le fait que tous sangana bango, tu comme déjà famille, donc tu comme déjà famille, donc tous les lacana bango. Je vous signale que sur ce plateau, je suis avec une comédienne, Blondine Mafuta. C'est avec elle nous allons décortiquer l'actualité. Tu mets un peu pour le sujet oyo. Oyo yandonge. Oyo pela toujours moto. Oyo ba comédienne nous bazaka toujours ciblé car moko na bango comédienne, il y a Gabi Tumba il y a Fosso sur la kaka. Na lobi nanga mabete na fingi nanga te na lobi kaka Montréal problème kenzi soza d'accord na fongoli la kaka plateau toko t'inviter na somo kwa lelo à qui je dis bonjour et bienvenue na plateau Eden Show Blondine Mafuta. Oui, bonjour Eden Show. Bonne santé. Quand nous sommes dans Angola nzambe santé ya kitoko vraiment. Malgré toi na deuil mais ça va. Préparation ya deuil et zone le kandeni tout le monde européen na ba réunion aux ala raté participation na vraiment ils a raté est-ce que ba écarte à côté? Non. Ah, Eden. Hein? Non, non, écarté. Pour te vivre une bousson, maman, c'est. Ngamo konde na bena comme un peu rare. Na maman artiste, artiste comédien comme un peu rare. Mais quand même, n'a aucune information. Donc les lots déjà la minute sur votre bazar et pas major Bissadid Kuna. Donc base la bateau ba na ba contribution na bango, ils ont bateau ba bien placé à cause bon bazar na siko. Donc lobi de na mo ipe to rozala wana na po kwande to za ve na biso donc le fait que le monde se plaise à écarter, ça dit déjà beaucoup. Parce que déjà, moi, quand on a vu un profit, tout le monde a présence grâce à artiste, comédien, dame. Tout le monde a joué, tout le monde a même figure autre à chaque réunion. C'est-à-dire que yo peut moi, mes attentes, moi, qu'on a aux 8 mois, point na yo. Au vandi na yo, garder bandi na yo. Et bon, nazana ngana pour moi, tout est ngamo kaka.
jour Diana akufaki nazalani na courage au télématé Eden moi comment otambola selon Saint-Esprit. Oh. Ah oui, Saint-Esprit soit lobi na bima na bimi soit biko bimate na obimate. Le jour où ndeko na biso Diana akufa lukuta mabete courage au bimeza na ngati. Mais après nango na ko okende na ndako na bona makala. Nazala wana osangana pena bandeko na yo. Bon, jour ango na kenda ba baza vraiment belete. Ba pe ba ok kuna belete. Donc namona kaka Fatuka Yembe, namoni Pasteur Nzau, namoni nani ndeko ma copine Malou Monka, ndeko musu kombe kiminga bonne namona kina Sephora. Tuzaki ana Sephora na japonaise na sala, grande sœur chérie japonaise na sala. Tuzali na bango. Donc batu bazaye vraiment belete mais ato vanda kiti ba 21 comme ça boy. Après tu yo longo. Mais banda ba tia ba réunion et pas major. Là vraiment na ko c'était non de na kiti. Monde que j'ai raison. Kasi ngamo na so ke ngamo na kiti mais na zo ba information mais moi obata moi maman e bata mais zaka wana yo mto kenda te muza déjà mis informé, c'est-à-dire que tinda moi ba nani ba FBI na wana ba yela ko ba information. On a déjà informé na ko benga msunde comme ça ndeti réunion wana réunion utako leka. Ba japonaise bazaki na coquette. Tant to kutana japonaise c'est monté blandi mafuta ta réunion l'équipe bwebwe. Et moi c'est ordre à la diva. Kabena soit ke réunion mona mafuta ta balobaki bwebwe ayebisanga. Omoni. Mais est-ce qu'on a ngamoko nde moi kilo eza mais jour e bembe bima na ozala. Na ozala. Bo mona nga pe après enterrement nde to vanda na inde 3 na ozala. Bo vanda en famille. En famille, artiste nyonso bato ba contribuer. Système on dirait zongi pour kala tozala ebongo. So artiste mo akufi bo contribuer bo somba batch ali ebo kende cimetière tombo zonga bo luki place mo bo vandi. Bien de consolation. Ouais. Lelo yo Blandine Mafuta ozali comédienne, Diana Makila azalaki comédienne pe a jouer parce que ça peut vraiment monde entier. Mais liwa ya Diana kandete kana ba retomber beli ba makambo limi vraiment ebele to moni Maxi meilleure amie à Diana. Merci Bondo. Tout le monde est meilleure amie à Diana vraiment bimi. Banda Diana kufa qui disparition Diana tout le monde a tikali kolobate mais le fait que bimi po a vraiment yenda zana affirmer a confirmer que Diana Makila banda ko bimana mwana ya Gabriel après avoir confirmé avec comme ko finga ya Gabi. Est-ce que est-ce vraiment nécessaire kaka bima pour la vérité ya bongo? Moi mam sunga na omono en commune de Busoba. Président Batumusu peut-être soya Gabi a télémaki te balinga ba affronter na bango Diana te. Vous comprenez? Banga ba lobela bango pe Diana te. Parce que le fait que ya Gabi ye moko sa loba ne petit sco Batumusu ba porte d'entrée. Neti marzi na ebité pour anine. Ah, pour anine. Ka posonga na actualité pour bat ba ke marzi azali toni. Pour mutu de sa kufie po ta bo fingiye. Échanger ne lo te pour ça kei. Ataza kindumba atazwa mibali na bino. Échanger ne lote. Oh. Na ebité weni nga na okama monde na biso na ebité pourquoi to komi boy. Nga na yebi soki ebembe mo eza na veni. O soda mo razo leka. Akoleka te sans pour taper ça non le sac. Oui, akata sali. Alors long la pena chapeau na apesi sali aleki. Pourquoi biso to respecter corps ya Diana te pour la minute Diana biso to place monter Diana de sa kufa. Faut respecter quand même Diana. Vous comprenez? N'habite au Martial lobby, so pour landeli peut-être pas en bas quand tu rentres dans Gabi. So pour landeli. Oui parce que tu occupé na ba commentaire tout le monde comment ba fan ba lobby yé na Gabi ba wela mobile moi quelqu'un mais il y a bien ça temps on a vraiment wela. Eh ya. Oui biso peut-être moni biso ba oh na CD toujours qui moi en plaire te moi 2 3e moda côté sur après ta internet et c'est certain yé place ma camion c'est fou. Depuis c'est bien vraiment visible. Oh so bango to bazana ba CD ba binde banda ko memana pour ngande na zawa na vandika boy maman na komo tumbola ndeti na komo tumba ndeti Nicole Soulia. C'est qu'il y a quelque chose. Vous comprenez? Tam so leka ozo ka makasi te to ozo ka tan ya ko affronter ya Gabi te yango profiter ça en sens te. Oh, so yo finga ya Gabi ndumba bon yemu. Ya kitorote. Mais le quand vous singa vraiment to ebi ke yo pe ya Gabi a démarrer mais le vraiment na plateau. Te goni nga longa lobango na to lobo na plateau Sarah. Nga na komozo ya Gabi ndire vina biso Rambo. Un mois chrétien ba inonce bi un normal. Mais un mois pe sera kenda faux. Vous comprenez? Un mot sert à kenda faux. Ce que pour mon amour tout ce qu'il faut soit sans sa responsabilité. Pour toi ba mikete. Mambo to sala to na bana.
bano batala biso ba comprendre buzobo to ça les comme quoi affronter même na bana et comme quoi faire pardon na bana na ba famille bonga on naza nga ofeline bo finga nga bo finga maman na pesa ba kunde kudoto bo finga na izala te photo changer ti Marcelo kasali nga na sepe na nga na ngote photo zala biso na posa te ko le ko confirmer biso que oui Diana banda ko bimana mwana ya Gabi te to yena posa la ngote to yena posa la ngote nga to na jouer na Marzi c'est que na okosa on peut na ba vérité net ba meta na meta na quelque jouer na été mais meta ba ya ko tourner pas vie na ngati tikalu na na ingende nga na mwana ya ngambi na kimbangu titikalu a mwana ingende malgré ba poto na mwana ba meta ba Mireille maman vie ba yo tourner wana nga ya Christian Boya non sa théâtre bon même place de mes mabon et pas Christian Petit donc pour vous dire que Christian Petit a yebinga depuis a yebinga bo mwana omoni na biso na bi ke na Marzi na jouer na kosi mais siko est-ce que biso Marzi est-ce que ça est important on les kana TV pour y obéter biso Diana zaki ndumba Diana azako bima sona mona ya Gabi c'est qui important to ka quand même soni to ka soni ko dit que bino bo vivre na bino la hypocrisie so muto aza envie bo banga ko lobela mamuna so muto akufi bo komi ko bima po bo chrétien banda ko kasi ya ona ebisi yo po Diana tindenga zana tia qui a envie muta affronter kezeka ya Gabi à part ya Gabi so monana na télémi pour pas aimer moi ça sangoti oh boyende Diana onda zane batonga mnokoto ba kanga makolo ba kanga maboko to yozolo bato yena mbata ya tikilo litoi ne Jésus lo ba ke babeti na gauche pesa na droite mais non mais meilleur amine Maxel lobi Diana aza vraiment ande ko pesa kanda parce que ando bomo maramna te maye ya ko za lwa Diana te bon oh ye nyonso Marzi asala zela atika bilobele zangatina oh ye nyonso asala ya ba no betela Diana hein bato botia ba commentaire so botia en commentaire je m'en fous Marzi mobalo abende na poto za mobali na ça za ka mariette to tika boye ko pardon to tika e ki to côté hein Marie nem ta benda Marzi na poto o nyoso e Marzi bande o sa na vita na zena ki anobete na Diana ti o pour e komi boye ninyo bamso bande o zeka Diana kufa alibaba ndolo bato ni do se ke liwa Diana za bato bele batie maboko ils ont battu bébé battu ma boko de famille fungol non ka porte battu bébé battu ma boko il y a un sens té il y a un sens à tom qui était artiste ba kufa na bango mais liwa Diana modèle na ebite moni place Diana za so peut être yo kaka on comprend bien bateau na zena bon ba bazaye bangu na nga quand est ko fait ba kosa na ko kufa macha ko pa kufa to mama ba ete malgré ka to ka ke ba comédien bo sala ki bo douano ke ko sala ki bo ndumba na matanga mamasha ko te omoni nga lobaka pena o lobango na matanga mamasha ko ndo okindi na vendi stade wana na to komisa ko lokwa kermesse na buna wanga na te na lobango to komisa ko lokwa kermesse parce que raison pesa ki nini raison to ndo ko pousser parce que to na confinement so ka bo vanda bo belebe mo pa bambila ba eba menacer bino ndeso okina terrasse moko vandi luko somba parce que lokwa biso pe ba comédie so ka o tchede moko o comme d'être excité na baksa na koksa kaze na chatso na sala boyo moni ndo ba ko na ba guerre no ba concurrence o bongo lokuta o boyo kantseza lokuta tukina na ba guerre ko bato musu bando na matanga no mona ye ayebike ne na mo loko na poche ni na okina oti no indisa avenue du stade bibele bando ye bombo ye na concurrence izala te kitoko te ya mais na place recadrer peka Mardi to zonga pene moi si matala deska Gabi pe aza vraiment pe na ba ranking na ba tebele parce que ba comédien nyoso bazaka ko lobela ya mabe ya Gabriel eza bla 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 biloba loba mabe ya Gabriel ngwana biloba loba o comprendre ya Gabi soka lobi a changer système mamuso bando makombo ne bando zalate yongelo na auto surtout c'est la même quand même âge ata to wanga na ba âge on to leta de ba âge ba joueur mais conscience na yo oko sangote yo mo ba kine na bo na kosi na nga na mwana boete na leta âge ba joueur mais siko to yo moko ozonga peut être leta ngo pona personnage surtout ngo ozoka na zongi pene tant que Blandine Mafuta ou à théâtre te Blandine Mafuta mère des enfants fona zonga nazana muto te ono sale me mama belelo iko risque pe bana nga so te ko kitia pe bana biso mingba ko ka ba zobo te za na TV ba ko ka ngote omoni le Gabi a changé peut-être mode de vie na ye so ka changer et za la bien pour kitoko te ba ka yo e kitoko te
donc omona kabwe Karine Amado abende na Gabi Diana après tout le monde pele ka Gabi pas somba ki mambango et pas comment défendre ya te ba omoni lo musu neti ngai na ebite nene botai na ebite nga penza na modèle ya Gabi so azai ya na nga to ndeko na nga ma musu avana kota na otala ngona na kote la kote nini ba kote musu bon mona mondo ba mususu ba bima théâtre te Hollanda ils abattu musu ba théâtre te to comment profiter ko bima na ba émission na ba base ko créer ba base poto bima ba e ba biso neti nga loba ngo so na bina sala succès ma casse na théâtre na okosa c'est ça mais di moins nzamba sala nga grâce moi ba ba ben ba ki blandine mafuta ba benga na non na poste non na prénom nga déjà ils ont avantage omoni donc to comme luka succès na ba base na ba mission que mutu ba beti bo na diembela mutu be pesa nga moi ja e bimisa ngai te ya kitoko te tout ça toujours na actualité ya Maxi ou chumisa pona ya Gabi mais ba propos ya Maxi contre ya nani ya Gabi mama tumba alobi que soki Diana abimana gati ça pour approuver ya Gabi parce que ya Gabi a betaka e musinzo. Est-ce que c'est important Marzi est-ce que c'est important non mo bino mo te bo salir mo we est-ce que c'est important Marzi Bondowe oh yo sala na ngo salika na teva beta mtate oh omenelo na uto ko loba na émission Sarato la ti ya Gabi aloba bongo eza na ba pire ye bazali na vraie information de ba fongola ya Gabi tala de na ko mo bimana mwana oh so ba loba ki musinzo apa biso ba otongo moni ke no na vivana mutateta moni ke si matena tika ponga linga na buzo ba tena vana nga so bato musinzo na munda tete bato ba lingo ebeta mama kasi ebeta mama kasi mobalo abimina o ba o balinga buzo ba o bazalo ko bangulu bazo na poto bazape na moni na bisoti ayebika o abimana o menga pena bimana yi ya pena bandeko na biso misusu bazaba o bakoma filme bango nde baranda biso mauvais service na ndenge nini tango yebi akoma filme ali esoka linga ko abima den intel yupo yebi kaza mobile intel mais tango yebi ke non scénariste akomaka exemple blandi mafuta na tiona casting mais photo mona na poko ndeti ngozela trop moni casting no nga yo man de prévenir on ka modo mtabimi sangati na bimaka kota lemba so ya moda zwi shida ninga na bimi na ndela aksinga okoma film but ba baby sa biso peza bandeko o bakoma ka film bango ne ba sa biso poto bango ne ba sa biso poto izala te omoni tanga okoma ebike peza bandeko be na otanga kombo te bandeko bele bakoma ba film surtout ba zema chaîne minene omona pena pa peso principal Fada Adamson. Mais Blandine m'a foutu le bien moda bimiso mais ko bimiso pe ya moda bimiso ezaki na intérêt parce que biso pe toyoka ki bando bimana 20 euros. Non. Ngande na lobango ya mode a papa na nga. Hein? Modero notre Seigneur pour moi bengi Seigneur dadi. Ya moda papa na nga. Nga tikala atam komonte na mode na lobango. Pe na jigango na tomba mama na nga. O comprendre? Pour ça na bimana ya mode a mobali kitoko. No wanga na pona nini. Non, intérêt n'est pas au moins est-ce que y a modèle alinganga ne mingi. C'est pas facile un modèle aza bane bele bimisa. Parce que bien un modèle bano tout ya bimisa alinga bon makasi. OK. Omoni. Ya modèle alinga bane tout makasi alinga Aminata son père, alinga Mirma, alinga Gesho Spawn, alinga Baptiste, alinga biso nyonso pas za bane bele ba dudu soupe même. Ana bane belo ya bimisa alinga biso mingi. Ce qu'on linga o ya modèle linga remarquable les arayo pas un modèle mais ngani na président ta groupe mon na grade sous l'école oh ma chérie ne biso moni ya modèle place aza peut-être bato musu ba roluka ba même on angle mabe ya modèle ti groupe ezonga boye biso to ba pile biso ba tozonga sa groupe ya modèle ngai Chukelo Mboto et même Baika Orgazibo Manza na Galiadon Orgazi ane déjà na Suisse abana da mbane mutema jo pedo Orgazi bomanda biso ba tout influencer ya mode pe azong sa groupe na yo so zong su groupe te OK pas queen mother via tu sais pe obimisa ba te belé bilo zana ba te belé ba kanto ba nani bimisa zong sa groupe ndi ya mode zong sa groupe tanga zong sa groupe mtaza président eza Orgazi bomanda sko bolo ba ya mode pas Damsona Orgazi après vice-président ezaki Aminata son père secrétaire même azaka pe secrétaire ya modé après et même baïka ekozwa so na kin atotikala ka ngana Chukelo Mboto
chuka za cordon groupe yango na présidente do bato bo raisonner langa mabe s'il vous plaît moda papa nanga mais na wanga na teno ba na monde oya tete na zalaka na muto na bimana mese leka ya koma na vie na nga pe na vie na nga muto on est-ce que na kota nga kombo ne boete po otikala pe na relation mo to po bino te to pesa na nga solo na makasi na solo na ye ata na moni na relation na solo kitoko na linga kute memba oya zwa sima na nga ba ke nga na zala na ye na solo na bien makasi peut-être pe ba yeba na bango ba sala ka semblable kasi ba ça na se comportande bien te so nazali bafille eza ntongo omoni ex naza na moto vimbani allez place oyo ecréa barando mambebele ebele yango wana so nga nayebi ke eza déjà passé eya susu te na leka esesila na otia zuwa po ani donc mardi osali mabe donc mardi pene obeti faux osali mabe ya gabi pe na okote te vie ser pe ane mabe mais mardi osali mabe ezali nango important toleka na tv okonfirme biso ke Diana azaka mwasi ya mwana ya gabi ezali nango important te ye mardi akatala so abima na bajeune garçon te siko po ani do Diana ndem do na monde bafille ya théâtre nyonso kaka Diana nde moto liboso aye kobima na mwa moke yaya Diana apa moninga on azala na ye amwa mukete donc ko na oza pa une année 2 ans mais siko ezane belé no ye biso ma chérie ba bimana ba mke bon peut-être ba osala ka d'âge ba ke l'amour n'a pas d'âge ka ba l'amour n'a pas d'âge mais soko ezana âge te mam na linga ta muto to ta différence suka soki ebe suka ta attaque 3 ans be 4 mais so e komba 5 ans 6 ans 7 ans non on est simbate. Voilà, Blandine Mafuta, là je vois ma patronne, la patronne Sarah Tola, balobi DG à Sarah Tola, so bomoni vraiment plateau et ça très confort, mais ça pas Sarah Tola. Blandine Mafuta, malgré ebisinga outu ko loba tout à l'heure que ba fan pe ba yo kio o lingara vraiment ko courtoyer na yo vraiment ba comédien te mais ozana yo comédien. Naza comédienne. To moni ya Gabi ba suspendre na bomoko. Qu'est-ce qui fait que ya Gabi a la suspendu? Et ça rapport na liwa ya Diana? Non. Nde na yo ke la kana auto so sert nde blabla. Vous comprenez? So tellement sert as trop chaude. Donc ma musu so loba et les épées vande comme musu bazana bona bo moko bien ke ngana zana bo moko te. Mais nyonso eleka kuna kana nde bateka ba voice to yoka. Ne bat ba moni ke note pour ya za so ki trésorier. Bat ba moni ke note ya Gabi osama be faza non suspendu. Mimika bongo azaki adjoint na nde ba pesi Mimika bongo. Omoni. On est sur Lukasu ko créer sous makambusu mususu te pour les ana musala so za musala fu ba respect zala ba règlement ezala ka musala peut-être oyo sali na règlement na bino ezala te ba pekiso oyo kati ba pekiso te ba suspendre yo. Alors pourquoi yo na kati ya nini ya groupe ozala na groupe ozala bon moko wana na ebité so ba kota ngondenge nini mais ba solliciter ngati. Vous comprenez? So ba solliciter ki ngana ngana kota na so ngana mama ba comédienne comment ba ko solliciter? Mo ba tunyo so ba intégrer kuna te. De ba sélectionner ba cible ba intégrer oui ça dit que bato ba cible de ba bato apesa makam bon en tout cas le kutama bete ngana ko découvrir bon moko à partir liwa ya dadi pour nga lo bananga vérité à partir liwa ya dadi ne ba créer Pierre Tombal dadi kitambala ba créer pe bon moko parce que ngana na Pierre Tombal wana zala raté vous comprenez bato bazalaka na bon moko de ba continuer kati kuna. Mais ngasko na yako se retrouver na Pierre Tombali ya Poulou nende basalaki na ya Solange Mindondo. Président ya bomo Kongo ezana. Bon ba fondateur nango nde na yo kaka eza Christian Shoga na Micho Bozo. Micho Bozo nde ba fondateur nango. Et après na yo ka onde ba tsaka coquette présidente so na bosanité. Et après na yo ko ba ko tso e bobo je ko so na bosanité no eza bon. Troisième relais où tu as ça ma tout monde qui comment ba o bazali ba o bazaba encadré ya mata o bazaba organisateur ya matanga ya Diana comment on dit que tu as cité sur vous le comédien beau contribuer au pesambongo mais troisième relais est OK ba lobi que no komisiko na point ya ko ça ma muno sur okunda Diana makila mais ndeti kara bozaki na bino vraiment na pour wana okunda Diana makila te obande ko masque presse et comprendre te ba fan pe ba yebate to moni descente. Il y a fondation maman Olive ne ba ki ko kita pa Diana makila ba yesus ko solliciter pourquoi pas beaucoup pe ko senga lisungi te bino mo bima mo bimisi makasi na bino parce que bo gagnera pe bambongo bo bimisi no makasi na bino bo bino to boy ko senga lisungi biso mo to ndimi to kende na eloko ti na suka
omoni eloko on a comment on comme des cop pour anine. Oh, mais papa biso na chaka konga lobaki yango abina koti si ba kicha kwi te va munene na ndako na liwa ma chako. Siko ata to cotiser to za ba artiste. Mboka na biso eza ba konjo batala biso. Gouvernement na biso so ki artiste mo akufi. Carrément aoyaka otia biso maboko. Ata to cotiser mais au bon ba otepesa biso ezaka ka important pour basunga na famille. On comprend? Donc baza ba ozala kaka na po mama abiso Denise nyakero pe atindaki délégation na ye na famille ya ba Diana. Okay. On comprend? Mais to cotiser ka po ba different na biso pe ezala zaka to contribuer na matanga ndeko na biso. Mon ata to bito contribuer ndeko na gouvernement otya biso kama boko. Mama Denise Diankero première dame oya. Mama Olive Lembe mama sociale oya. Un gouvernement pe sarabino bo soir vraiment bon wala bo mimo petit na famille Diana bo présenter bango ba mbongo ngo après au petit quel bo ils partage na ba kondi mama. Ya partage. Ya partage c'est-à-dire bateau bazaka bateau bazali kolo ponde to zaka wana. Ulande mission à chaque Congo te. Bakenda ba redo bato baza ba tête bakenda redo bakota on akina na bureau ya gouverneur o akina na bureau boy yana ba tête bakenda bakena famille chaque Congo na matanga Diana mais chaque Congo pona nga so ba écarter ba salima be c'est que famille Diana ba ozo malonga te ona ngam na ebisio parce que bino ba comédie bolobi que chaque Congo boye barata comme comédien ou bien zaka yaka kimtema be chaque Congo asunga biso asunga biso pe makasi soki abeda chou ayako sunga pa Guy Mario eza à travers chaque Congo mais ba comédien ba ni azana ba pote chaque Congo te tondima pe tondimaka oh abeda chou chaque Congo azana ba place oya kenda ko beta pe na ba porte azwa pe famille azwi pe bato bazane ti papa masumu bonde bazaba numéro 1 na biso na NTPC azwa ka bango bakenda batambola nae on comprend. Okay. Donc quelque part après c'est que elo mo pe le karana soit batusu balinga tenga lokwa na za numéro 1 ngafuna zwa koleka ngana zwa bo ngafuna zwa pete yango sa ki ba benda yango ba écarter chaque Congo mais chaque Congo aza pe na ba chomo ba mema pe ba artiste au moins peut se retrouver. Voilà Dandil Mafuta to comme qui est vraiment enregistré tout le bien non makambu ya ba prophétie ya prophète Ézéchiel tozo mona comment prophète Ézéchiel azoya na plateau ya Saratola. Comment on peut expliquer à ce que na bino ba comédie bo fungola misu bo na bo kota na kibonzambe liwa so ko zo na kana bino parce que boleki na bo soto eza mingi koto na bino kibondumba ba lesbienne ba PD ba tondi mingi nga ba emo na kuma ka sko na kana sko ba lesbienne on za ka ba théâtre na kota na ngata ba artiste ba lesbienne on za ka ba théâtre mais non ba journaliste pe ba lesbienne OK pe msuna tigo muna pe msusu muna pe na dame moko penjo mo pe azapena mso cadre appelle lesbienne ce que ba artiste comédie bo tombo lango drapeau bo epoani oh oh bo tombo lango drapeau pona ni to ke non to zonga peut-être salité vous non te bon peut-être moni ngaso na comprendre c'est que bande ko na ba artiste baza ba lesbienne bon ba sala ngo na discrétion te. Oui. Bimisa moni bakomi ko etalaka bino boy. Pour ce to landeli na monde oyo papa on bakuta loba showbiz esimba mboka esimbi monde. So to landeli ba journaliste belé ba lesbienne mais beta makate ba etalaka bango te e bomba maka. So pe to landi amsuna ba Vodacom na ba Tigo banani na ba compagnie so ndongolo landa pe ba lesbienne baza. Ce qu'on a compris na ba artiste ka ba tombola bon on ebito juste yani. Pour muto atongi pe immeuble à 2 étages azana été. Il faut sosola parce qu'il y a zaka serviteur de Dieu nzambe kandi atindi à faire passer message bobo on la mitema na bino. Kasi bato ba lesbienne bozana ngamona bela bangwe. Ba lesbienne na ba PD. Ba lesbienne prophète Ézéchiel prophète Ézéchiel alobi bobongo la mutema ba lesbienne so ba lesbienne o pia lobeli ka ya théâtre alobeli pe ka ba péda théâtre mais ba pédé et comme nango presque na ba compagnie mi mona pe ba jeune garçon mo za moi marié pe mais azane pe na jone pe muninga na mobile mais ka ya ba théâtre lobela ba pédé na beleli bino ba lesbienne lettre B lettre S lettre Z, lettre A,
na beleli bino quand ndeti kaka nde prophète Ezekiel mambongo zoloba ezo vraiment ko simba nango vraiment bino te parce que tomonaki pe tendresse grande tendresse et pas bimi la si prophète Ezekiel keba na yo soki na mono yesusu koleka oloba buzoba na ko étaler yo sko wana woninga na osepela tande ça va na yolo non sepela okotela ta tande so tourner peut-être azape na ba preuve wa ko bisa pona prophète Ezekiel mais le monga na lobaka ya bana nzambe toza na distraction te pour diable pas prophétisaka diable na prophétie makasi keba oh tokota na distraction te akopesa un peu message vrai mais ce qu'il faut yebela ndeni ya olandela on comprend ngana na contre prophète Ezekiel te mais na lobika tokota na distraction te OK tokota na distraction te pour diable pas prophétisaka na kala tondo mona soko otambolo mona bato bandako zo maboko mona no l'accent sapino atale mona eso yo ozala bona vie yo ozabo yo ba magicien mais ba magicien mingi ba koma ba prophète na suki wana voilà voilà bien dit mafuta kolobanga te ko suki wana nazo chiter awakana te nazana amena lobika wana na suki ba comprendre la question muke oyo bozaki bongo ko luka place pona ko sala veille mortuelle pona matanga ya Diana Makila bo trouver ou bien famille déjà trouvé parce que bozaki ezaki des camps toye bango lobi tenante mais famille ba linga matanga za pa na bona makala mais biso be to sola kinde ba nde to kana na famille ke to zota imika pour faciliter pe biso moni to za lebele avenir na pesa mukeso inde 3 to ke vanda de après enterrement mais ça peut te solliciter ba on ka soit to vanda na inde 3 wana pour avenir ba diane za muke ba artiste to zebele bino pe ba journaliste botika biso te leti sara to la tika biso ta zala toujours wana parce que comment madame ah oui madame ko siko tanga ya venez za muke mo ka venez ya muke donc faut to luka place mon robo ah otia jeep ne wa pas un jeep vimbe mais bato musu ba kande ti sara to la za ne lo lendo ya zara ne kana ketch ya rouge ko sara bato na ne ba jeep nga mate jeep sara te oh solo ne sara ya bato na ba lobaka ngo ba critique ka ina ba façon bon ba jaloux bato aketo voilà OK nga mate jeep sara bato ma seke bato babenga nani ba shetani mubaya bango wana voilà ni mafuta moi un mot de la fin pour na bino moro artiste ko sala vraiment veille mortuelle matanga na bino moi conseil mo muke pour donc conseil ezaka ka omoni eloko esa passe première rencontre déjà deux personnes balinga babunda na tanga nga komona bango te bato balande ba vidéo na ba monaki ya mibali balinga babunda oh mais bato yesu bamoni banga babunda ti banga babunda bato bana ba vidéo ba image wana bamonaki même nga pe na kuzwaki image wana parce que on sengaka lobby dona buto lobby tozala quand même modèle et ça soni po na ebike ba journaliste ba yakanaka so ekaye simba benda ba fongoli ba caméra batie ba nini oh botie ba nini ba nini ba torche no tsaka so ba lumière na bino tsaka ana do bozela ka biso to yindisa so ngana osenga bandiko na ba artiste pardon to pesa ba journaliste ba vite bazo ba vie na omena lo ba vérité bazo ba vie na ndenge ya normal ke ba eko lela na biso na veille mortuelle na mais à la teke to ba c'est bon so ba vie poto bundaki poto pesa bino sous sujet après matanga yombo lobela na kosi poto ta ka ba comportement kasi yombo lobela po matanga yombo lobela parce que ba artiste le ko pesa ba to mususu ba yokana bango te donc bonjour bino ka ba sujet. Voilà les chers internautes, c'est par ici que nous allons boucler cette émission avec l'une de votre Blandine Mafuta. Bon, moni comment tolobeli mo makambo mama comportement ya artiste comédien za vraiment malamu te na suka nango apeska concert za mato ya koyoka ko pesa na motema robomba abomba. Merci vraiment vous avez qui belé ya Rolanda Eden Ngali, autrement dit là c'est la cadette de la presse congolaise na plateau il y a Eden Show. Vous êtes vraiment nombreux et nombreuses. Merci à Madame la Patrona Sarah Tola vraiment après ça biso opportunité ça ma chef belé balinga vraiment ko pesa opportunité na bana misanga bon te meya ndima ko pesa biso opportunité wana ils a vraiment hasardé. Merci à vous vraiment la Patrona. Merci à équipe technique nyonso ya Sarah Tola Bladi Mafuta mo ba dédicace na batnayo a vraiment d'être suki ici on se retrouve à la prochaine numéro. Ouais ba dédicace na bato balinga ngana yo mto linga ngate sona bi komono no boaka
na mto finga anga so na bi komo na obwaka Paulin Mukendi ba gros bisous nanga na pesio na pesi ba gros bisous na ba bébé chéri nanga bato basala nga valeur Plamedi Mantuila na Darcel Mantuila Chardelan tia la cadette licenciée solo ponga na tangisa nga pe na tangisa pe na ti licence azueli nga pe pas mariage donc na lokwa bato musute ba beta atolo me baza ba irresponsable donc nga pe na tangisa ba gros bisous na petit frère nanga Onej Bikem autrement dit Marie Diogo depuis Paris Dadi Seskou de 59 Lille Gauthier Kambung na France ba gros bisous na yo Nadi Ndono maman na française ma copine Niki Gisèle Niki maman ya Junior Guilain na sala ba gros bisous na yo ba gros bisous na Sergent Mitterrand Kosi na Panama Gabi Mayas Zach Leteka Mobala Mbinga Dudumbala na Anvers boza telme belé Stella Mathias ba gros bisous na yo ba gros bisous na bato to bolinganga levé muchamu na kata Caroline du Nord Victor Jacques Eli Mayoni ba gros bisous na ba gros bisous pe na yo. Merci Blandine Mafuta. Quant à moi je vous dis on se retrouve à la prochaine numéro, que Dieu vous bénisse, abonnez-vous encore sur Sarah Tola TV, vous ne serez pas vraiment déçus. Bisous, bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue